ça drapeau en mboka libandé za musique na bal. Donc dimanche on a dimanche à les 6 et ils ont l'anniversaire nanga. En même temps, il pareil comme à kini dimanche. Donc on a ba chancel mbimbo abiso bozana kini vi nanga junior kabana double star. Bozadiana kini Capo Youssouf Moulumbu notre capitaine. Bozadiana kini Moubele na Qatar, Rosana kini Trozalana Jérémy Bokila, Trozalana Jonathan Bolingi. On dit na Qatar le par sur le Mali Saoyali soso. Donc voilà, ils ont pour dimanche Oyekoya. Donc surtout na bi kenet boto comme saturé na album aba musicien. Bon ça biso kapri. Bon lingsa so enga boaka bo salibi na vendi na raisonner na moni boye la bouche autorisée depuis que félicitations depuis que vous voyagez les lots je crois que dimanche je suis tous années félicitations pour na boulot na sentir ba créer ba tout ça là ba zégué bimi et na moni peli sous moi hérité wa ta boss Gogan bon mais ça nous bengue papouche. Donc, lobby les 31, déjà, tu as générique, nandenga net, mais bachil biso comment. Ah, merci, na chef. Chali Roubenga Roubeish. Un grand merci, na Christian Champagne. Balobiwana, les étoiles, mon président Daniel Massaro. Et na kozapé, zapé, Robin Mundi, pour promotion, ça va, félicitations. Et Nkumu na bisope, Nkumu manda chantier, patiki bisoté. Déjà, place en landanga, Nkumu, merci, hein, pour Nalibanga. Bisote vivana Kayou. Donc voilà, nous avons à l'antenne que les réalisateurs cadets na RTGL Bosso na mona ba caméra misa tout ce que bon ba cameraman ba finanga mis boka na ngali bosso te boka ngate ya biso to vivana kayu na boka kabino kelo play. Son. Voilà, merci beaucoup de vous comprendre que tous en dira quand et c'est un moment machine va finir bouteille donc vous comprendre un grand merci à Germaine Kalema bon séjour na Katia Kinshasa azana bis déjà na bosanité Samantha dans ce bouquet na mall lingo la talokwa nga lingo za na posolo kwa nga to mona na mingi na mall et pas il y a Sandra donc voilà je crois que noté maintenant il y a ma président donc les autres za président Kumu Manda, bonjour président et bon dimanche. Président, par rapport à Paris. Par rapport à Paris, à la 4. Ah, tout le ça manque cocasse. Voilà, à te poser qu'on veut le noter. Maintenant, il faut pas mon amour. Ah, ils ont mon anime. Non, aux écharpes. Non, ils ont simple gars à tricot, et quand on a un tricot, il y a le colo, et puis qu'il autre pour la dimanche. Voilà, il y a un autre. Puis, on va vraiment. Bon, tout ça y est trop. Le comme il y a mon longue c'est peu là. Même mettre dans moi il a dit papa chéri, à défendre dans 100%. Donc dans les bons quoi. Voilà, merci beaucoup président. Voilà président, félicitations parce que dans mes quelques zappé dans mon clip, les qualités dans moi. Merci. Vraiment, oui ça compte un album le président. Oui ça 4e album là. 4e. Mais apparemment 4e album on dit mutupena congolais bi manda cette fois-ci oui. Parce que les 3 autres, c'est tout ça que la Céline a dépensé à Ming, n'a même pas la producteur parce que le producteur a gagné un peu. Mais ça l'a bien dépensé pour nga pende nzembo na linga. Ah liboso. Ah Céline là voilà. Ah voilà qui. Quand la taba rouge, on a tenu na bilamba. Il y a pas foulard oui. Oui, ça dit tout ce qui bilamba te meto le bilamba te po. Depuis to le bilamba mundele mo de mon afouti musicien congolais. Omoni. Alors tant la télé branding papa ba matsaki bango kuna ba kamuba coutrement bango. Il y a un moment où comme un mélange au cassol na moi bango muké mais au cassol avec ton appel sur la bétolové ça lui pour ta nature là donc on va se retrouver quoi. Voilà, on s'est retrouvé donc pour te comprendre que tu as président mana on a président au célèbre so comme moi capelé nzembo na nga après c'est pile ça non nga nzembo nyongo linga il y a Célina Célina la takitoko Célina mwana mama abotoli yanga imotema ya solo pote komoranga na monoko na ye lokola nzembo bandeko boyokanga na memi ngambo azalaka na bota 3 personnes petit tango élégance pe na démarche ya bamis naponaki ye fiancé nanga ndele na ndele tokobalana pe tokobota bana Célina la
lata kitoko kasi famille bozwi moke azangaka mosolo te yeko asalaka te atikaka na ye te likambo yango epesi ngai inspiration na yeba epe ikanya ezwaka mosolo ya kolia mpe akomela masanga mwana oyo ozala sincere histoire wana donc nasombi yango mpa ya étudiant moko ya campus à l'époque azobetaka lisolo nakotala bandeko moko kuna ye azobetaka lisolo ya je basali na mwasi na ye afandaka na zone ya Kinshasa et puis bon en tout cas nasombi yango et puis nakomisa yango nzembo na lelo ndenge peut-être awa bafille balendisami te mais na braza namoni balendisami donc nazosenga bafille basœur bayoyo na bobali te bayoyo na boza bacélibataire likambo lokuta yango bien te so ofandi na mutu 2 semaines 1 mois emarché te tika ye ke ya kokosa ezobebisa mpo okoyamba na bandoki na badiabolo na nzoto ebebisi je mpo braza na biso toza Kinshasa braza eza mboka moko nazalaka na braza namoni mpenaka basere ebele kuna nzembo oyembaki wana pena ebeti biso presque trop mais dans le bon mais awa réclamation ezalaki na bafille balobi ke baparent bazalaki bafonctionnaire à l'époque impayé pendant combien de mois yango moni tosalaki bavie wana mais vraiment ezaka masoni tosala su te tozonga barapport neti banzembo sikoyo nga après jésus nazwi eza mingi makambo bafe ya mboka ya makambo ya bacouple ya makambo ya misala ya makambo ya maboko milai ya makambo ya bato bazoloba français bien bayali ebele mais bacomportement eza malamu te donc français bien elingi koloba te ke oza mayele mpo lelo na bapays na biso fo tolamusa bato ke koloba français mingi bien elingi koloba te ke moto aza mayele bozala prudent parce que eza langue quoi nga bato ebele na kati ya mboka na biso moto aloba français na lopango etokendaka bana balobaka français non eza langue bakolaka sango na école mais c'est seulement ezali verbe être pour placer biloko bien okota mayele yali me bato ya bafrançais pays lelo bato bakomi mayele baémission mingi soki otali moto ya français azoloba mo otali makambo na ye na se abanga mwasi na ye te efandeli na bato mabe comportement mabe français yango ozoloba ya mayele obe bazoba ya bahypocrite. Voilà, merci beaucoup, Président. Mais RMB Céline, on a sous réponse. La première réponse pour tout ça la musique, la musique en fonctionnement et mboka nene dotambo. Ce qu'on peut ça qui na demande, il y a fan. Il y a fanatique na bi mais non yembeli biso boye. Entre temps, tout ça un problème boye. Na bien bon na salle on a mais sauf que Céline a liboso na réponse. Réponse à Kendaki Benaté. Réponse, mais après, on a qui. Réponse à Kendaki parce que déjà, à l'époque, on a en Angleterre, à Londres. À Londres, déjà, il y a Canada, Bango, et puis bon. Et puis... Ah, il y a un bafouga misaka. Bon. Il y a un bafouga misaka. Ban à Londres. Bozoyoka. Voilà, merci beaucoup, Président. En tout cas, on a bien boyé. Tantine Hortense, Motema et Papi Tulax. Donc, en Hollande, on a qui a la Tantine Hortense, Lingola Takitoko, Roba Soirée. On a quoi, il y a Sylvie Bongo, on a la Barbine Zimbi Marco. Donc, il faut les pas Tantine Hortense. Donc, voilà, Président, tout le monde a musique. Au sali combien d'années? Parce que le tout le monde a cacamout, tout le monde après 9 mois, il n'y a pas continué studio, abimissé album. Il n'y a pas continué studio. Entre-temps, tout le monde a. Tu as dit que chante banda tu as donc tous les calculer parce que donc il a vraiment donc donc vous avez pensé à belé la musique tom sous 15 ans ils appellent moi na tamboli pe na que de 15 ans parce que na wenge kuna na 18 ans na wenge na 18 ans et puis na boye ba moi si on dirait na wenge parce qu'à l'époque pour ba moi si facile ninga ba moi si facile lelo. Et à l'époque, il y a qui passe. Moi, si na wenge, mais la couta qui me déjà na ba vie bena na wenge. Donc, il y a combien d'années dans la musique? Non, la musique, ils ont totalisé presque 26 ans. Oui, parce que na côté on a 18 ans à l'époque, na na mbola boni déjà pour na bota 70. Donc, na ça déjà 26 ans dans la musique, mais au moins carrière ezali mutuna mutazana ba bena ngo mutazana na parcours na yi. Au moins mutazana na parcours n'est bien établi. Biso za batu nakata mboka boy to beteki na ba orchestre to bimanga na ba falanga te to betelaki bato ba musique to yembeli bato ba nzembo esimba ti lelo mais to zaki na kata keste alors to beti pe to yaki na ba chance te na kata bisika to tambola ba même so moi Bercy moi Olympia moi ni ba ndeko muso ba na sima na biso ba beteki biloko wana alors moi falanga ekomaki na parcours moi makamno ezalaki fallait na sala ba disque na obundanga moko ba production na ba mbongo ka ya biso moko boye ti omoni nzambala la raté donc kolelela epe yaki mingi. Lélo après 10 ans, donc
35 ans tito comme lelo na 2016 donc ça fait presque 10 ans il y a makambo ya kosala disque où je suis donc na yebisaki nzambe ngai bi vraiment soki peya boye esalelaka yo soki ngai nayembela wana bachoral te soki ngai opesanga mongongo oyo te en tout cas disque oyo yango napesi yango naza na posa te bato bazelanga ndenge bazozelanga na baavion na bamituka ya solosolo na bapango na bango bazelaka non nazozela ekotelanga falanga ata ONG te nasunga pays moko boye tosala te école mpona bana parce que école lelo important yo osala école nde nini yo se 26 ans na makambo ya musique aka na 4 albums. Oui, pour possibilité d'habiter. Il y a félicitations. Oui, meilleur chanteur. Manda chante meilleur chanteur en 1997. À l'époque, le chanteur en Union, il y a solo oh, il y a pays au Bazali. Sauf Grand Calais Jeff. À l'époque, bango tout Bazali. Pour le vraiment Nzamba Zubi, sont presque 80%. Il y a des meilleurs dans le pays. Tout ça, il y a danger au Bno Zouibate. Il faut tout ça, l'effort, les musiciens, les talanga. Surtout, les chanteurs, tout ça, va pas me sérieux. Les chanteurs dans le pays, va soutenir. Mini pays aux aguets, pépé carré, ma dit, va chanter zelanga na tengo ba chanter au monde ba chanter baza. Ah, bon yo tanga tam sur yo ba moi. Ngai na yiki ba chanter bazali, mais na biki yo tirel de muke. Na bite na wanga li bandeko. Ba chanter baza na mboka. Mais to tikali muke ba meilleur ba ke presque. Tangela nga 5. Non, na lo tanga jamais wana Karim. Na bangi bango te na respecter bango, na ba o musu baza pemeni na bossa na kombo za problème. Mais ba chanter tout ça l'effort, to matisa to. Il y a des écriture na biso, il y a des maloba na biso, il y a des comportement na biso, il y a des nzembo na biso. Et ngolo baté il faut betaka nzembo quand aller Jeff alors makia ni nzembo. Nzembo il est bien parce que le kokota silo ko bima ils a facilité mais il faut capter base à la capter, base à la captiver quoi. Auto le photo. Ils a facilité. Donc tout ça il faut ngapi naza parfaite, naza ndengo mo lo bango mais na démarche o ya tant nyos to moni ya ba ene na biso. O musu nzamba zui bango. Ba démarche belé salami pena na négativité quoi. Omoni bolingo ya lokuta. Omoni me ba yaki ba meilleur pe basali. Donc biso to na posa toza na biso, lo ko yo zo ba bandako na yo ba mituka na yo ba avion na yo, yeba geza ya yo. Mais na kati ya mboka mi pesa na valeur na yo pour to tombola. Kanda combattant on a le sili, mais biso c'est ba démarche wana. Kanda combattant on le sili était ekiti, mais on a fait beaucoup d'efforts. Ah ouais, tout le monde ma soirée comme ça la main ba bac quand même ta sombi pe biya aussi. Bon yo monité même dans le langage, yamba ba mission à la télévision lelo. Na évité sur le langage ça nga ngazaki hier, lelo ba langage changé. Et comme indé. Le langage comme bien. Ngana mo ba musu ba sali ba disque comme net bill na sepela ki na tali disque na ya le bio lola. J'ai aimé et puis le langage na bi photos à l'époque ba no tanga ba ndeko na et c'est ça l'esprit. Et comme matsaye bill au changer été. OK? Parce que porte-parole à Zalaki. Bon, on voit que la moutulanga ka bongo tani té comme nani. Wa Zalaki. Bon, que le mbogole était pas porte-parole ba Zalaki à l'époque. Mais porte-parole na ba gréco-men, na makambo na la télévision et bomagi biso ba relation na biso avec ekufagi. Tout ça ils ont la carte il y a des démarches, il y a dérangement et musique. Et bebisagi mingi. Au monde. Donc lelo je pense ngai frère na bango nga collègue na bango na sali produit aboye baza fier nango. Baza fier nango. Nenge bango pinga na sala fier na oya bango parce que bango ba beti balé pendant temps et belé a toi na le kaka na komisa kata na saka promotion pa na bino ya disque donc bazo na moteur malamu ngana ndimite na sali ko le ka bango nyoso na sali ka ne ba sala mais na kota pa na zanga ki ko kota na kota. Et ça combien de titres? Ah to sali 12 titres donc 11 chansons ya rumba na générique moko donc Manda chante mouvement yo groupe d'accompagnement hein. Non, dans l'orchestre, c'est seulement ce qu'on a maison que les lélo. Non, ngaba tia kolongate. D'ailleurs, on a bango batikalaka, mais 4 ans passés, on a bougé le groupe Ngabi, mais qu'est-ce qui se passe? Télévision, le loba Karine Mokondi, bande de bébé, bazan la télévision. Faut aussi que fort pour les kaka. Au lieu de mettre le loba moko pas Karine, a aussi moins frère. Le loba moko, aux autres qui ont découvert on a dans mboka, ah chanteur eux. Mais tant que yo zo zelaga ngana me mako be mission ba Karine. Ngaba me manga ngona te. Non, manga ngona te na ko ko me mayomba mi bali misatu mena ane mubimba faut o leka groupe ali au grand complet tozali bien na recruter mo ndambu ya ba musiciens oyo tozana bango ensemble mais oyo yanga ya kala presque bazali ngaba longa te parce que ko longa na groupe ezanga kozanga tamsu ko soya na ba musiciens malamu nga soya na bango clair oyo na ndako na ngata msusu kuna mera na problème musu ngamo na lambi fufu to lié na yo
ils ont déjà makambo et ça la marate pas makambo la leader pour leader à un moment pour en avoir longo te comme leader il faut zapper on appelle un succès aux appendengo là takande et ça fait leader net ngai mama o chama mba leader ndeni yo faut lamba président na lobi zela na yo na bomo ibet baoza ba nzi musique ya to baoza ba double zela na pourquoi on que non ndengwana pourquoi on que non ndengwana parce que awa on dirait yo quand on est leader dans le pays il faut pas longo longo motoki il faut ça maman belé or bana on travailler na yo linga bango pesa bango ba franchise mais cause un leader il y a qui bokonzi ya lokwa soza général mais quand on parle de leader d'opinion mon toi dans la batte non rien nga mabete c'est-à-dire et fan délicat que ça la malam nga ba mission pas nga ba longote bazali tous en camp complet toujours répéter l'extrême rendu extrêmement campagne chaque mardi mercredi na bokasi ya randi et quand on a moni le DG Costa Kabuita mutamota malamu longo la bayenyo so arandi to na fête kuna félicitations Joël na maman Christine fête na bino ya mariage kitoko merci na mutulanga Christian Kayombo na moi sinaye Kati vraiment pas boali bambote belé félicitations na makambo sa gelobi et Makarine je suis après 10 ans ayé na clé ISB baso mango na victoire et puis le la victoire quand sauté ba panzia on a ba bisika ba intani nyonso mboka so na ata moi 2 minutes na otanga na SMS bisika nyonso. Non, il n'y a pas de problème en attendant aux autres, je crois, ouais. Ceux qui ont mis au temps, on a vu que David Kabongo, le millionnaire, David Kabongo, on a déjà là, déjà dans Joubert, on a vu que vient dans Ali passe à Bambang, en direct de Joubert, qui est pas au CP là, et on a besoin il y a Mireille, qui est ma grande soeur, et puis ma petite soeur chérie, Tania Moko de Chèque Dame, on a vu qu'il y a ouais, président, c'est bon. Ouais, donc, album Labino, je suis distributeur, distribué la Vision Musique, la Victoire, Albina Sabino, album et place. Les albums, je suis énorme, sont vendus à Brazzaville, Maison Hollywood, Avenue de la Paix, Pointe-Noire, Maison Ndiaye, Goma, Maison Exploit, Lubumbashi, Immeuble BCC, Avenue Kassai, Maison Buisson. Mwanda, chez Claudine, Kinshasa, Supermarket Lafayette, référence rond-point Mandela, 24 novembre, Vision Musique sur rond-point Victoire. Donc, si vous avez vous avez produit Nabino, vous avez et surtout vous avez une voiture, si vous avez une voiture, vous avez une voiture. Qu'est-ce que moi, je suis président parce que studio peut pinocé, je peux kiss, baksato, on va la salle pour la terre. Nga sali kuna ndiaite na sali ndiaite na ndiaite na saka ba Selina oyo na sali ngona studio Shabab na RTNC chez Zola Tempo studio mo kitoko na sali ngona kati ya Congo po mutu eleki banoko babaki ono basaka disque na potote nga basonga na bakongoli bozoka na sali ngona Congo donc Congo za iloko makasi si na chanteur no makasi na sali awa na Congo na RTNC donc bana mura ba otala ngona ba yebi souffrance na mona wana na aller retour ko bima ko kota donc la salle RTNC, la studio Shabab, l'ingénieur Doris Beya. Voilà, merci beaucoup, Président. En tout cas, il y a des questions. On peut dire que dans le cas aussi, ça, un moment de la fin, après, aussi, la mission est sous Osco et Lokwasika. Oui, je pense que le respect belé, il faut aller dans le côté. Le Bokaboni Nabino, l'après-midi à l'élo. Donc, programme est fixé. Maison à valeur image, et ça, la production, la peau est présentée. Va plutôt présenter nos disques bientôt là. Et puis, la répétition de ça mardi, mercredi, jeudi, une extrême, ma campagne. Donc, ça à partir de 16h, 22h au Kouta Bisokuna. Et ben, vous consommer, je suis vraiment merci mingi parce que nous avons temps pour nous sabine le Koana. Bande de à Porto Bisika Bozota la Biso, félicitations, Bozo Benga Mukolonyoso, Tolobika Toka Nenganji. Nakitete le Nigoloba, Tozala Bomoko. Dans l'ensemble, surtout ça, Bomoko, nous avons gagné. Tolobi Pebo Elisusu. Basali ya Nzambe ya mboka oyo Congo. Botala mboka Congo. Bosengela biso na Nzambe bino nde basali ya Nzambe. Bosengela biso na Nzambe pona pe na kati ya mboka oyo. Nyonso koya de gauche à droite, soki Nzambe a orienté biso tokolonga. Donc je suis Elobi Bomoko, Toka Nenganji. Bomoko, ba nyonso na sengela bango ba featuring, bomona bango na premier concert. Encore une fois, merci na Valon Image. Monsieur Charlie Kadima, merci. Félicitations parce que l'Obi Baouta Opé ça y est, la prime, il y a Kin Yawar, la même ligne. C'est avant-hier, non, lobby samedi. Ma pesa qui est
médaille pour la mérite. Il y a une clé ISB pour la première fois na Congo. Mais tu sais que bon, oui, moi, je suis parce que je suis un moutou. Mais je suis là tout de suite dans 2 heures de temps. Je suis là dans 2 heures de temps. Pas un producteur à l'hôtel. On a payé ça paye parce que vous avez le droit. Si on a payé dans 2 heures de temps, je vous donne au salaire. Donc, vraiment, merci. D'abord, qui va tenir sur Balingarabiso, Balingaranga. Vraiment, tu as pour ça soutien. Sans soutien, Nabino, ils n'ont pas si tu as pour ça soutien parce que disent que Bimi, mais promotion dans la télévision, promotion dans la radio. Est-ce que producteur est mort au salaire? On a payé la salle. Na ngona ko ba konza mboko basaka na bato ete Evariste Boshab moto muta malamu oyo na tribalisme tozo salisa bato nyonso na muke na mingi et na pesi ba ya na biso ba. Merci beaucoup président, merci. Pardon na boza muto mote na pesi vient na Shadari quoi coup sur coup honorable Shadari pa ozali na pesi mbote vient na Rimova CG mbote pa ozali et 38 Titenge na bandi awa pa Karine ngana ko zaga sir na yo PDG plus mobile oza moto ba musicien attaquant Kester mené à Kenda. Biso ba petit na etozali. Donc merci beaucoup Gogo Modizo. Le chef na biso na to ya muto ba musicien associé ba musicien trop to ko za ingrate. Et puis on a mwana Baba Ndonga awa, mwana Baba Ndonga vraiment Prince, bon chanteur. Disque na yo ya kuna na oyemba na ye. Mwana Baba azali bandeko botala, mwana Baba azana mboka oyo. Bon chanteur. Président Bana il faut tout na ce que na orchestre batu yo madame Michel. Vous me manager? Oui. Ah. Na otuna yo na biko to za rapso malamu na yo ngaba problem na yo ta na otuna yo mais bon ndenge ya ba otuna lo mu otuna ba otuna mais wana mwana nga parce que babia tana balangi yo salete. Merci beaucoup président en tout cas Zaki c'est beaucoup ya mais président Selinga moi capela banze mo koze belé na osala zala na sani na sa Socrate na bomona nanga na mona makambo kokende kelasi na kati ya hanzala mama nazonga na ndako loboko na litama simisi na nzela ya kelasi kutwa kutu. Voilà, merci beaucoup. Que de Nabi Kenzimbo et s'appelle ici Germaine, Germaine Kalema bon séjour na Kinshasa, Nabi et s'appelle ici Madame Henriette Mutombo place Holandanga na Sainte tonton Prince Tokuzo noir mais beau et na mon madame Christelle Moabilou la dame du cœur, madame Nelly Moabilou et puis na moni David Bilili Anissé champion na Kati Afrique d'ici donc ebino yangwana bwana mboka David Ekabongo le millionnaire. Namboka bato balipasa bambongo. Donc nazana animateur HDT Molopo, je crois qu'il a éliminé déjà bon message à chaque dimanche à la gare centrale. Bonjour Yaya Boni santé bon mouvement. Ouais, mouvement ça calme Karine Mokondi banakini. Pas popi danger ma solo de vider décembre auto ozo fêter na pas popi na kati sakine banini bien disque na maboko. Donc danger banakini bobi na barumba love do boko sepela kitoko trop. Oh mais eh bimaka. Bon dans décembre au besoin non bah tu date c'était aux en décembre. Ouais, décembre déjà besoin déjà. Ah oui parce que décembre comme quand si madame soit tout là tout la mukimba mort décembre ba clip to moni banda to zoa Maman Leki, je peux te embêcher de me le qui paye moi extrait. Il y a un zimbo qui toko basali featuring na Claudia Bakissa donc il y a babo pousse na boutique l'espace avant donc la reine des tchatchos Claudia Bakissa place Hollande depuis Paris elles ont plein studio donc ba clé d'Enaye voilà au bitos on a décembre décembre au bozo ba clip bozo à partir ba clip déjà mon sous bima déjà l'acteur principal pour sentir nous a bien donc calamité décembre au pas popi date aux années à tout fêter ne pour alors ça moi bataki mo boy kuna na poto assis ça moi bataki mo ici là. Voilà, merci beaucoup Toka Bona yo célèbre ce mot moi va comprendre que tu es un animateur. Fanda na ngwende na yo, fanda na ngwende na yo, fanda na ngwende, fanda na ngwende na yo, fanda na ngwende na yo. Oh, ba tout. Ngwende. Papo pie fanda na ngwende na yo, mokonza barumba, rumba lave. Héritier bopé, bon chez image. Oma mix. Oh, crée l'animateur à light music. Oh, qui n'a ngai. Yo ba clean yo surtout yo lo baraba. Oh, qui n'a ngai. Oh, qui n'a ngai. Oh, qui a mutu susute donc qui n'a ngaba na kini. Donc ngane mna wala aki. Ce que tu bande ni colocri parce que elle y pas ya abwaki. Yo po bwaki to ke concert yo bwaki ya bwaki. Ce que elo ni bande la sapenza ke colocri fala tande ni poto yeba. Ah, bougie rouge. Boadi na oloba nini bougie rouge. Ça danse toujours. Dans le bien, cri oh eza mutute. Cri oh eza inspiration na ngai.
na beta kango donc na kumisaka prise na nga pa popi mokonza ba rumba mokonza ba lave donc yende mutu donc pa popi leader. Merci. Ouais. Voilà, merci beaucoup tout le monde dimanche chez eux. Donc voilà, je crois que dans Jésus des nuances. Donc quand nous dimanche passé, en tout cas, Jésus des nuances, ma collègue qui Nanzela déjà, ma collègue qui Nanzela Coco Tangola. Et en tout cas, félicitations et merci na Banangola. Banangola, nous sommes vraiment tout le monde qui est. Bah, qui Jésus na chaleur, tout le monde qui va photo, tout le monde qui image. En tout cas, on a invité ceux qui sont là. On a invité ceux qui sont là. Donc, on a là, voilà, il y a raison de papier, non. Donc, on a là. En tout cas, merci na Banangola et na Toza na Balobeli. Donc, Herbango, il commence et outil na Jésus des nuances. Bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour vraiment, Karine Mokonzila Baron. Merci pe na bagolo ba fanatique na biso tout balinga rabiso donc ce bomoni garçon plaisir abimi boeta ke mutu ya makambonga na bimara pambate na ekaka ke pona ko solola makambo yo ite koleka na sire boebi monsieur Trésor Congolo Madimba azaki oh bolongo laki azaki révoqué mais na sire aleka ki pana yo atika ki ba lettre na ya recours na minute oyo bureau evanda qui vraiment ici chaki batali vraiment balandeli makambo bamoni vraiment ke mwana mobali il faut azongela musala na ye azosala musala na ye ndenge toujours ezalaka vraiment donc azongeli musala na ye ndenge ezalaka vraiment ndenge boyebele lié donc monsieur Trésor Congolo R9 azongeli musala na ye. Ah ok, d'accord, merci monsieur Congolo. Oui, Karine Mokonzila Baron. En tout cas, félicitations quand même aux Zongi parce que y a qui bitumba et ça qui a quitté Mati biso peut tout ça là par na biso hein maniké. Maniké la libanga. Tout ça là par na biso to kenda mon appel prise to koti ba doléance et merci na fait rigola quand même dengo la kakinga au kokisiango, merci beaucoup. Je tiens sincèrement à te remercier. Je remercie sincèrement parce que dans un moment difficile, et premièrement, je tiens d'abord à remercier le bureau du groupe. Au Moni, groupe Ferrego là, ils ont non seulement une grosse entreprise, mais comme ma famille. Ouais. Papa n'a plus à faire Ferrego là. Le problème est que dans la famille, les linges sales se lavent en famille. Ouais. Mais il y a des lavants qui ont sous la famille. Il y a des laver na balabala. Tout le monde. Non. Au Moni, ils ont une grosse entreprise. C'est le directeur de marketing, lorsqu'il est révoqué, il faut qu'on informe le public. Par respect à public, on n'a pas informé. Comme recours Pekotaki, il fallait toujours public on est recours Pekoti. Le coup là, bureau et répondre favorablement na requête na Kotisaki, il y a un moment tous on est sur les médias pour nous informer toujours que non, na Kotisaki recours bureau en tant que des professionnels, en tout cas on a félicité professionnalisme et secrétaire général Vasco Mabiala, adjoint à Blaise Polo, ainsi que tout le bureau pour éviter de citer tout le nom. On a félicité professionnalisme na bango parce que tant on va étudier Kananga, bazagi d'accord, va payer une seconde chance. C'est à moi maintenant de travailler et de leur prouver que Nazagi n'a torté au côté de lettre recours, que bel et bien on sait la bonne moussala au bas, posé la haut en sala. Donc c'est un peu ça. C'est une famille, tout le monde n'a pas cité. Du coup, je tiens à remercier aussi M. Bestino Bilé, les Ligues des Champions. Il faut remercier Edo Muzamba parce que je m'attendais que la Jésus, en tout cas, à côté un peu Edo Muzamba, il peut bien prise quand même. Donc ça dit merci beaucoup à M. Edo Muzamba, l'intouchable, à Zapé Moroté. Et aussi, dans l'autre côté, nous avons des gens comme Yadada, que je respecte beaucoup. Merci Yadada, merci Béra de Prince des Amunda, merci Trésor Pembele, merci Aimé Makabi mon ami, merci à Béazo Legagnan mon frère, tu es pour tout dans ma vie, merci Béazo Legagnan. Je remercie Orsini Loumene, Cédric Lutumba Nio, Fiston Massila Gestapo, je remercie Arnold Matiki, je remercie Ricky Lumule Baron, Mike Longange, je remercie Batoutou. En tout cas, je suis redevable envers Batebele. Merci. Sans oublier Guilhem Avocat la Lélion, Pichou Botoko, je remercie tout le monde. Merci pour notre soutien. Et puis, mingi yelo rememinga wali soleza brièvement ezaki ba benginga na Angola na Luanda pa Masana Rodriguez aza ko informer ngaki akinde kozwa cousin na ye na aéroport à Miami. Amuna rara tant cousin na Kiti parce que avion cousin na Kiti 15 minutes avant avion allait pas Kita. Amuna ba soda na minduki beba ntibal ba kota mbango na aéroport bali ka ba ki tarmac. Cousin na bandi mbango ki marasi lo guerre bandi na aéroport Angola. Basoda ba interpeller roki manino na moni minduki ya ona obanga na uti Miami c'était togeto ya mbastar munene Afrika uti goya si tout le monde a image likolo soki ata linzaka pamba azoki
bakangi basoda non ye kama kendaka ezalaka gouvernement ngolais bayebaki star amunene auti kokita parce que chaque fois yakitaka na aéroport wana ya Luanda basoda batondaka plein. C'est-à-dire nul les prophètes chez soi, Ferrego la prophète na Congo, Akoma prophète Libanda. Sur le plan international, aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire, renommé à Ferrego les Romi Likolo Makasi. Partout, on y a Tamatambe Nae, à Otika Bilemo. Merci même beaucoup. que Sili Angola, Toké Kenya, Tolongo Kenya, Toké Dubaï, to Sisi Dubaï, to Sisi Libinosko album Nabino. Première couleur, Nzembo Manix, Yomo de Josoyoka, partout les gars, la ville est vraiment manixée. Nzembo Wana, en tout cas, et Romi Gasso Davani Mougué. Karim Mokonza a volé mon cœur. Et donc Zamba a volé mon cœur. Donc il y a Kangi, il y a un moni Mikolo, il y a un Ferrego là, Vanda Calme, les suprêmes de tous les artistes et musiciens parce qu'en ce moment ils ont dominé sur l'Afrique. On a remercié Batoutou sans oublier Aminata, Badivé, Amina Nounours. Gros bisous à toi, je salue tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comprendre que vraiment, toi qui m'as si mangonga na et c'est plus si Gisèle Zindata ya corpulence marabouté Vanda Shida Iboula, femme africaine babou. Charles Tabwa Miss le manager. Ouais. Donc voilà. Ah, Yvette. Donc voilà, un grand merci na Batunia, surtout qu'il y a en tout cas na Sengibino merci parce que tout le monde ba image, en tout cas na sécurité. En tout cas, un grand merci. Mais concert est à la con, il a fait rigoler. Donc, lobby déjà, Tobetaki, premier concert vraiment. Lobby, samedi, Tobetaki, premier concert en Angola. Ils allaient vraiment au Pessimboambo à Boy. Tobeti, première chanson, deuxième chanson, Mbou les bandits. Dans Mbou les bandits, au côté si on a Manix, au côté de Manix, on a Samboula, podium et Boukani, Bakati concert. Yango lelo lisusu to ça lisusu ka place wana autobetaki lobby yango vraiment na zobing sa bateau to balinga rabiso to balinga vraiment la bonne musique ou to balinga Jessie de Niance boya vraiment pour Mikolo hymne national les ara Manix boya royoka lelo Manix boya royoka Céline boya royoka Beki boya royoka vraiment barumba la bino bolingaka après wana kisiko bakotia Kenya Tanzanie ba boss Paul Muntu ba ebi masolo nazo solo la ba bestino bilele ba visa ponda. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ba visa ponda pera satia. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, na biso so batuni na bonne musique tozela ba image pour tout l'exaka na RTGA. La prochaine image zo ya kanda. Comment on a ba babini ikelebe parce que pas dingara. Migolo monde des amanixé. Voilà, merci Dieu. Volez mon cœur. RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. RD Congo Info.fm. C'est Zanga dit tu suis ton petit. Et bienvenue sur www.rdcongoinfo.net. Avec mon vieux César Ngadi, on est dans le bon car tout le monde est d'accord. Chérie, si tu la glace vanille, je veux démanger. Bébé, c'était la nourriture que moi je préfère, je veux démanger. Merci à la lumière, votre présentatrice. Hein? Negabo ebi fioya n'éclairage narati à presse donc ba obscurité nyonso. On se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. La lumière quoi, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, hein? Toujours imité aussi mais jamais égalé. Awako nde musala donc mission à bien mission à cluster awa vraiment t'as vraiment beau sentir lumière l'éclairage. rdcongoinfo.net 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 Nazali awa donc la lumière. Clément monde entier separatif yango separatif yango en tout cas bande ko monde entier
lulandaka sepela tv sepela tv na bandako ne plus beaucoup sepela www.sepelatv.com Sepela TV eza télévision et ba congolais yango nde mes affaires yango peut-être des affaires www.sepelatv.com fin l'excellence Sepela TV www.sepelatv mbalo tozolinga kofinila moninga kwanga te tika mutu ye monga asomba kwanga na fina na ndenge na ye biloko asimbi soki bapo asimbi akati lokwanga ekolekisa libumu yo tozolinga cette fois-ci ko nga moko na mifinila kwanga na ndenge na nga bandeko tozosenga Sepela TV yango wana ye mutu tu zwa abonnement na yo signa abonnement na yo solola na bango information ya bale RDC équipe nationale Daring Club Veya Bilima Mazembe Lupopo on a wapi Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Aimé Congo Info Ni Loba ni comment me mener là, c'est comme Loba. Et ça, le problème, il y a couple. Et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, ben, ça concerne tous les deux. Pourquoi me menga tu es sur la loi? Expliquez, docteur. Docteur, c'est l'orier. À ce moment-là, qu'elle a faible. N'a couple l'autre. Expliquez, docteur. Parce que, aux kokate, nanda aux kokate. Docteur, mon ben nanda aux kokate. Azo kokate, makam nanda azo kokate. Il y a un moment donné, pour trouver solution. Azo kokate. Ah, pour rater la sens de l'expliquer. Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, on va n'aura pas ça. Mais et à quand on se dit attention, pas stress, mais ça là. Mais dès qu'ils arrivent là, assis ma ganga sauter, assis ma ganga sauter. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, n'a mutu, n'a pas fait fatigue, n'a pas. Ok, on a compris le problème est l'alimentation, le stress, le surménage. Ce qui est un problème d'érection, on a pensé à un produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, les produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire, et ça, la vitamine A, la vitamine C, et ça, la protéine, et ça, produit en fait, une fois tous les 2 jours. Ma carte, les années là, 6 sachets la carte, au coméla, sachez tous les 48 heures. Et comme ça, la bien 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Et ici Glorianto les Master Star Azastar nabiki et ici Grâce Ntole et na Bosante Blondine au mari Yana Gloria au mari donc les lorsque à toquer na Londres na MCM no gare centrale surtout à monde entier donc à toi tu as pour quitter la caca net busco to ici na Londres. Bonjour, bon dimanche. Bonjour Karine. Voilà, je crois qu'il y a un bio mais bateau bortal pour Nambali Bosso. Ouais. Ah, c'est qui que se présenter ouais. Ouais, naza congolais lo biba congolais tout. Comme on a bon petit kamba, artiste et musicien, c'est ça. On bandit musique na Londres, tu es idole na yo, ou tapé sur sa musique. Non, la bandi musique na Londres pe, na bandi musique na Kinshasa, moi na mukie pena. Ça devient comme yebi. Ato zala le baba po, to solo na premier. On est quand même mouvement na. Il y a un mouvement été mais da sadia mona ko wemba na ya mukie wana ya bomwana. Ah ouais. Aiba sadia mona yo. C'est que nous avons banda mwana mokie et puis na moi kokola ni zalaka ba bo travailler na batinel ni zalaka ataba bien ba sebile msuka ba dima déjà o ba toi comme si pour yeba mais inutile na tanga ba komba ba non tanga abiso to lebisa batunyo so que tanga fujimbo te non fuji ouais bambote na fuji na moni appel na kola mbote o mba kasi la tanga le sous Diego Melito na besi sumbote achuda. Ok. Ah, au travail à la grande chanteur, hein?
c'est que yo pe parce que on y a clip est-ce que c'est ba tien instrument parce que biso to rappelle na ba live podium on moni kuna o que ya dimanche on côté instrument au côté pe micro siko ba bisio to le niveau d'ingénieur c'est bien tout ça on bon et ça la maman na vrai fort et à bout de la linga ngo ah ouais, vous savez combien d'années la mambo musique depuis que nous on a ma place Mickey ça fait déjà combien de temps combien d'années et où mêlé ça dit banisa moi et belé mais ça dit na bandu mbaleloti ça dit na bandu mbana ka ti Londres et puis donc ils a ce album dans liboso ils a single ouais ça dit single ça to ba maxi single ça dit il y a des chansons chansons on dit déjà ouais pour les squamis ba les joli samedi prochain ça dit single ngo komba ngo parce qu'il y a des chansons en carte oyo komba ngo Broken Heart le Broken Heart ils a na français ba ni qui a brisé ils ont bien samedi prochain ndeko mona minzoto ça dit ba étoile. Voilà, merci beaucoup. Et ça plaisir na néné à kilo la top sexy et na bosante na tantine Henriette Kajinga. Ah, tantine Henriette o kendi. Tantine Henriette o mankenga motema ya Rini Makonde les maman na Ofranel. Donc na bi ke ezo sepelisa Pamela Chekola Mako, ezo sepelisa Tanya Mabedi Neymar, na bi ke sepelisa mon président Adam Seluzolo na bosante mon fils. Lesquels tu n'as vu que ici plus ça on a besoin de grâce de mon la star et n'a vu que ils ont c'est Junior Diazo ah babi mtazana ba ya iwana pe ba ya ngayo kuna ngaba jeti on habite tout à capella parce que tout le monde déjà clip qualité clip c'est bon tout le monde clip propre de sentir que soit gati kuna les kuna donc ce que c'est la mission moi il n'y a pas de problème. Bon mama ya misoye yo kala wasuna yo mabaya simanga na nzoto maboko na yo matandi makila ya motema na yo zokisi ya chubinga nyalikoma ye kende basukola yo maboko ye paya sangola benitama non mais la musique nga penza musique c'est bon voilà mais qui s'appelle ça Tantine Anto j'aime mon mari on les a titres en mon na retirade de Tantine Anto on les kana on la dans la musique non yalinga ba bengi Tantine Anto j'aime mon mari donc yalinga mobali na ils a titre pemba mamba nze mon na bi ke ezo s'appelle ça parce comme on dit Rodrigue. Donc, nabi qui s'appelle ça général Akafolex, n'a pas senté GG tango fort. Kolongo nga a GG tango fort to kuta na kati stade parce que hein biso toza na kati. Imana koto ba gagner to CPL RP vite chabi biso tozo CPL parce que biso toza rapona batutu. Voilà, en tout cas merci. Au bébé papa non penza. Papa m'a dit Louise. Non, papa a son andoules, ça dit papa a biso. Mariana la tortira ok Mariana babi papa abiso m'a dit le système papa abiso mais pas ni kaka papa abiso m'a dit oui atika biso quand même ba œuvre nezolo ba mettre musicien non ba musicien oh yosko ba na bon moy toke na on a ba jeune parce que bino erbo ya kamba moyo ndima nuka papa Lutumba on dit ma papa chéri mais c'est comme quand on dit cholo que ah oh ka moi musique il y a le déplicité oh kaka moi ya brigadité na ka mutu na tout le monde sur la frontière tu n'auras tout na libanda da partout na mututu mais les il faut bien ba musicien conseil parce que yo pose jeune yo pour ça musalamu na bango ils en abat ba musicien ba ka bengra mo ba blue mo ba musicien ba tabakisi yo soki dengo ta la caméra ou ta la ba collègue na moi conseil parce que on dit que na poto on dit kuna qui sera mingité ya kakate kuna zakala na kini kuna boy yo skoza sur place conseil et next kisi bon on a répondre que kisi non a dit kisi a travail kisi a travail mon tona volonté musala donc c'est ça on a bien on non ba o tam suba sala mamu ani le lobby na conseil bon ka ba chan d'esprit na travail na amour kaka ya travail on a c'est tout comme ça on peut se voir on ça va ça effort ya travailler dire pour tout ça un plus la musique en Congo. OK voilà merci ce que mon toi linga contacter yo tout le monde parle bien comme chanteuse et pas non comme musicien comme danseur que ben on a numéro ni to ba mono wapi numéro na ngai eza bon na ko pesa numéro na ngai libanda il y a pas de problème eza 0044 79 39
54 61 30 0044 79 39 54 61 30 numéro na ngai wana so nga contacter nga wana bazunga mbamo direct ba réponse bandité bato répéter en coulisses à peu près album où il y a dima année prochaine bato répéter en coulisses studio répétition maintenant tu dis lié à répéter puis on appelle ça votre adresse mais soit contacter nga wana babo iba mamutu oh tout ça là dans ça ici là voilà ba Londres ba Orlando mon mot de la fin moi ba mabanga poto kabana on sait non merci na yo mo nanu et puis na vient na biso tonton Chitenge vous savez fiston et puis non na silisi fiston le combo évoque on va donner ngwana Shailo Ngomba Giveli Vunda honorable Léon Bungu na Matete on va donner ngwana Karine Pombo la pétrolière et puis maître chinois na qui déjà kumaki déjà donc d'ici là tout le monde en a eu donc c'est ça et puis après si bana Congo tumbote. Voilà, merci beaucoup. On appelle un peu si Bambote dans l'hôtel Venice, madame Micheline, dans la carte hôtel Venice, au souk la bien là, la bien denga la messana. Moi j'ai un cocktail sans alcool. Donc on appelle madame Micheline hôtel Venice, DJ, hein, DJ Virus, en tout cas il y a plein de musique, on a besoin de DJ Nios, DJ Frank, donc DJ Phantom, DJ Rixel Nzambe, DJ Patrick, Planète Sono, DJ Trésor, DJ Pablo Ngosma, Bisso. Donc voilà, merci beaucoup, Marozo, on a régi Kyodo. Voilà, merci beaucoup dans mon réalisateur cadet Kyodo, Balbito Arabe. Elengambongo. Ah, félicitations. Innocent Balou, mais Innocent Bi, Nabosante, na frère Naye, oh, Alanda qui partout, accompagné. Dans ta frère, c'est sacré. Donc, Prince. En tout cas, il y en a, et puis, il s'appelle si patron, il y a un musicien, Kofi Olomide. Kofi Olomide, en tout cas, félicitations, tu sens qualité, clip, tu sens péqué. Au salon, on peine à monter, maman, voilà, Naza déjà, on a comédien, au PLL, tu as l'habitude de la gare centrale, tu as un statut, tout. Donc, tu as briefé. Oh, déjà, tu as mesana, ko yambaye briefé. Bonjour, bon dimanche, boni basango, ya maman. Maman, tes papa mbali au somme. Non, il y a Freddy Ngablo. Karine Mokonzi la baronne, balobi soko zana kitambo zi taxi au kende boulevard au kitaka na gare centrale. Ya momoni to salim na descente au kita avec chef de gouvernement. Briefé la merveille l'homme de 6 bouteilles de ronchandise, autrement dit que Ndobika blague c'est. D'ailleurs, moi, on dit José de Londres, quoi. Facile à garer la PC Mbote, mais on a l'homme de ronchandise, na chanza ba faire oyebi, les loso ba saper bazolo ba la sap n'a pas de climat, l'homme il est gana pas chaud c'est moi. Donc na yaka na mama ga mo ba ronchandise ombre yemo mo kili Ndobika yeme ba oza skilo wasika. Donc on a yesi go na ba chéri. Kita sosa? Kita sosa? Ah, fila bongani abaka mwana. Créer ta brigade. Voilà, on peut présenter Bisso. Tout le monde est tamboli na ba. Natamboli bana. Baninga no musala. Ah ouais, donc natamboli na ba ndiko na nga ya boulot. Ba bele ba kotambo na mon continent bango chef du gouvernement. Moi ça me rappelle. Oh yo mo kila ebito ki après maman ba lo sombo mona tsaka motema guerrier ko saka na te every canto. L'esprit d'amour est vrai dara yebi makamu na zolo ba donc na yena fila bonga na soda mobutu. Oh, les na yene na TV. Naza sir bato bakamwe parce qu'il y a la suspension indéterminée. Na baja kolega sur TVT, avec na droit lega sur na TVT. Donc les bato bakamwe ba moni fila après makambo tu ba yebi donc les lo pona ko bisa bato taza siko na droit kolega TV. Ata toza te donc mamba lo sombo fila zalia kolega ko lobela donc suspension c'est ça les surprises ayeba kité. Et puis, na nene bikoko moni mwana moso ozomona Karine Mokonzi soko za na problème ndesi batonga boma troboy oluka mutu moka panza mutu wana donc futele biye ya za na stratégie donc ana songi leki na basongi ya ko panza libala mutu na sergo na Lubumbashi ata na Nairobi na mboka ya ve na ngai défense au général pour migolo ba plein de jeu ve na général défense ozolanda na Nairobi na Kenya na zoya donc c'est-à-dire nene bikoko yeyo bamonaki filme oyo toti ko sala yuti ko sila mote ko lobela donc a joué rôle moko munene ya muyibi songi tout console
et puis biscuit gates mwana mwasi bato bazosepelani te mikolo parce que bamonaki mabe nini oyo asalaki briefie la merveille nakotaki prison donc biscuit nayebi kotikela bomwata mpo ozala mote ya malamu et puis naza na moma c'est-à-dire mwana mwasi oyo aza responsable komona mwasi ya kitoko boye aza na biso cela veut dire série ezali quoi voilà tobanda na ye apesama 2 personnes mbote parce que moi chocho toleka po tokima nsima ngonga merci mingi bandata na yangi beaucoup polo na yebela okuna moi mingi dina Côte d'Ivoire maman na la Joki Daniel na robosana te chancel memba de midi Pachumaika Eva la Bumba manifeste toi bana marché central Matonge commune Kinshasa zando yo ebikara tu na ndenge mo soutenir nga na participation 2 à 4 mois ya na PRG moi tensire donc ça va bandi on ngai ba chenga maboko bana armée na général Sony oh merci beaucoup Masong Sony ba moto la ngeze beleka na ba fans nango balinga ngai bana matete bikoko yeyo ya bino yango wana ba bon dimanche dina Côte d'Ivoire maman ne la Joki dika ya yo pe yango wana bad boy mauvais garçon fashion man bana mombele bikoko yeyo bo pesa nga confiance ne botala ngai non sepeli sabino voilà merci beaucoup yaya ngamingo lo bezati la pesika ba mbote na batinyo so balinga biso la mama biso yotoye na sepeli makasi botala pièce izoya to lobela nazala nga bonne nazala te wana zala pièce chief tatia nga na jouer place wana na pesi mama na nga lisimbote na pesi bébé Jebraina bambota trop voilà merci maman responsable bon mingi vraiment ezate Karim Mokonzi na opesa liboso na mbote na nga na pesi na président na nga Fredi Mbalo Songo ya yo ya mwana mbote belé papa na bosa inte maman Meji femme sage pela mama nyawa ko pela mama papa ko ma nyawa mke bambote kuna bon mbote msusu na famille na nga famille moma na pesi bino tu bambote famille bo masinga bambote bana kinyo et na bosa détective na ngai bana nyoso kingabwa merci na dil moma ye bambote biska bozalika voilà merci chief yep ça se place à rep so mutalinga kutana na mama mbali osombato na aleka ningi leader le nyoko tembe to longoli leader aza solidarité banda le ba ke leader ezangai le mamba lo suma remarquer ba leader ba ko mitro yo za sko le vieux kikoso le vieux kikoso mona bulumba batutu mutamona bulumba kikoso asate yesko za kikoso pasa do chapeau tali bango tu ba yuma blandini moda zo bandanga bambote belé batutu ba lingi basala théâtre na mamba lo sombo queen madere mon colonel Titi Gisekedi donc merci na mona ki système osali na leli donc blague c'est moi ya toujours balobi en diagonale à lycée Kabambar l'espace auto-répétaka wana ya kin malibe pa Eric boya to sala to sangana bino sala bien donc désormais pièce Sili bota ngo le fin vraiment pièce sika oyo bozo zela bozo yango déjà ko sala bien ba moti encore na pesi vraiment na œuvre d'art l'esprit d'amour na pesi na général de Fao papa na diam se Didier Saïd depuis bana barombu nyonso na poto Jemi Mokango na bossa na ratuna tali pembe précis la landu et puis Karine Mokonzi moi numéro de téléphone pour na batu ba benga chef Bostani Daniel Bumba merci mais numéro de téléphone et puis moi na prince avait na chokoroba de wana bena moi na donc nane senga womona ye donc ina mama na ye donc merci à toi magnifique donc ya ye wana bena donc ninga sala rara moi bref non vous pesa numéro pesa pe madame Mbote parce que tout le monde a qui m'a mon PPA qui ba comédien hein basi na ba bendi mi bal na ba bon nga bena madame atangisa la maternelle na âge na komi na ngona yebiso elobité madame oh moi sinon parce que tout le monde va comédien belé ba duchi ba le quoi yo ba ki ba ans les autres ba ki ba la guichesse et ça comme nini ari mo ko disinga se mission na kende chef yo vana na voyage na simanda kuti bon maboma moto donc minga kolobeza te mikolo ezaka makambo ke na tondisi bidon tondi na minute so la blague ti briefie la merveille na bidon tondi donc na bali te donc ba mote bena ba serre ba zotala nga ba joya bien donc ko mokonzi ya mokili na ye donc balika mote yana nga 33 titenge mokonzi et puis na ko kosana te kiodo ah des souffrances ya yebi na pour ça Caleb tout kebana chef Bosani voilà merci beaucoup mon téléphone c'est 082 88 34 et puis 397 plus 243 82 88 34 plus 243 na lingi binomi merci voilà merci puis c'est un peu passe à non beauté malgré l'esprit d'amour quand œuvre d'art voilà merci beaucoup en tout cas naibika et c'est plus ici bana veya openza baza branché donc na bana imana parce que après à tozo ya stade to ya kota match naibika et c'est plus ici bino et est-ce qu'on en zone en antenne et pas que de tuer Kafali il peut pas dire câble. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à mon réalisateur cadet et un grand merci à tout le monde branché. Nous avons ma bouche autorisée dans la bouche autorisée et nous avons Jennifer Elite bon ce jour à Kinshasa Christelle, Christelle Mwamba ma copine et nous avons Pato Soda Beauté Suprême, Jimmy Kininga, Nicolas Onienze. Donc nous avons vraiment ébélé et félicitations à Maestro Fabro au autre chose des disques donc en plein Paris, félicitations à un album Antidote, na poison. Et c'est ce qui va tenir ça. Et c'est pour ça grâce à Morasta, malgré ma disque, donc félicitations et na groupe mobile parce que ça qui va bon monter na groupe mobile ba accompagner qui est na bostante na studio ingénieur JP qui vient na pino se bidenda au pas à brancher donc félicitations à Déplique déjà tout le monde ba clip déjà en tout cas on a bêta tour na studio na be qui za bon félicitations à Déplique et puis félicitations Lisusu na Miyake, tout le monde a lancé sous clip ou sous un terrain. En tout cas, tout le monde a un producteur. Mais Herbe Jeune, bon, ça, il faut qu'on encourage Robin. En tout cas, dans ma chaîne, tout. Félicitations à eux, tout le monde a pété. Au Penza, Tozozi. Donc, Naza déjà, na manque à Léopard. Je crois que nous avons et ça peut bien de quoi Naza na tout na éviter ce musée bozo na lisusuté. Et comme ni Nazo yeba lisusuté. Made Swabana. Bonjour, bon dimanche. banvoitité balobi kotonga ndako étage etalaka eta ya masante Karine Mokonzi bonjour bon dimanche na yo esika ozali talaka namoni yo lisu na baswat namoni yo pene oza bien ngai nayaki na nga na palais soko omoni lelo naye na moustiquaire imprégné mpo lobi bato basisaki kokabola me bato bayembaki na bango bayembeli bakaboleli bango me nga mais c'est Jean-Paul Gauthier. Il y a un moustiquaire à Gauthier. Je ne sais pas si na ba voyage, mais beaucoup les gens na bilamba te pour les passeport. Na za le se to sola na yo yebi une interne. Des quatre. Mais maintenant ba tala biso ba yebi na loba. Ana visa à 3 mois ça on. Faina matana mo konstanga ni kaboroni na o na PCM bote na Angola pour lobi to kundaki izobozi. Ozobozi na ba kundaki. To kundaki yelobi samedi ezaki ya koyinda na kati ya Angola. Mon constat il fait rigoler à Jésus de néance encore à Zala. Made Sabana. Pour l'information, on fait rigoler à Mtakundi Zobozi, à Tindembongo. Zobozi déjà bakunda yi, t'as internet. Le babo panzé matin, la kokunda yi. L'obit aux Zala qui ouana, donc tout ça dans sur l'actualité. Réalité à l'élo. On a la tienne prenez, n'a ma cassi. N'a pas Justin Cavalier, ba lich donc, n'a ma cassi, n'a pas boots militaire, t'as mané na beau garçon. Donc aventure t'es na mamba. Et là, nous spécialité, Jésus qui Angola yotikala. Wana mokonzi na ngai to na ba livraison na kati ya ba mboka wana south amona ki ke soka aluki a foxinga na kende sikoyo na ko kena méchant pour ngane na mukolo boîte de 80 la bi makambo na oluba fe na ngadi de ne Congo vena wa 33 chitenga ola na ngane na zala mutu oyo na yabe na shida wana bino bokenda baken pia na pe bakenda makoma na shida kibibo tika bako iba makolo te visa ya 3 mois eza wana babaki ba aussi sango aussi sango maman Wivine Moleka impératrice tonton merci Made Swabana merci Made Swabana parce que elo nini esala que Léopard eza kuna na Afrique du Sud et yakinité eza nango préparation pour ba contrer akibele pour nga pe na okende kidoda kenda samedi wana si moko na mona ki saper no la te ba noir azobelela ceux qui doda ngai donc naki kutu moi convalescent na biboya boya bongo te italinga te boya na ye na nani kifunda na Made Swabana soso ba kinwa saper ya morokai mutasangisa bandal asangisi matongi na mambo bilamba tande na la yo sa ki baba boya biote tabuts na ngai ta bilamba na ngai bilamba ki te ba ba ya ba posabino ba ya ba blouson ya basi na bako. Merci beaucoup. Donc, bon, vous allez gratter, tu as la lire à la TV. Donc, tu as un mangai, staff Bataclan, à Katia Oshwe. La bonne sanité, maman Wivine Moleka, impératrice, Renate Bilele. Maman la Saïra. Merci. Bana tout au Balinga Made Swabana numéro 081 45 94 934. Richikia la toni kia la. Bilamba ya baote. Voitité faire bon la Jésus de Nias, ma visa ponda. Merci. Dans la kanda d'idée chôme. Dans la kanda petit Jésus. Merci. Voilà, merci beaucoup à mes amis. Made Swabana en tout cas.
Voilà, bon comprendre que vraiment tout ça en direct. Bon comprendre que tout ça en direct. Donc bon mieux qu'à excuser biso air moko bebikia. Tout ça la machine biki. En tout cas nzembo oh et c'est Pélicitania Mokonzi chic dame et bah joyeux anniversaire na grand frère na Yagi Mokonzi hein l'aîné na biso donc joyeux anniversaire. Une année on zamba baxeliza année à récit élévation donc promotion belé na musala na parce que yo dimanche alelo nga dimanche le 6 novembre nga penza ba baxela ngambula moko po et na mona botami lelo salelo takufi donc le grand nzamba zoba te la biso yo na baki boza bongo boza mulongo boto sana discipline militaire pour mambo comme na kimbila donc to senga te mais tozo hein tozo obligé hein glodifa yo donc ma dernière sengo yamba Yasmine oza moko ya ba comédienne na biso parce que bon wa kota trop vie en zonzi ni nakini to komo mono nzeba bazo limwa tozo mono ngoli suti mais soko tika na internet obeti kaka omonika Yasmine ensemble sala yo no baiti bana baleli bana matete bana lingwala bana gombe bana lemba bobu mais tout le monde est sous la vedette mais biso te komaka internet biso pe na kini connexion mobile. Bonjour Yasmine, bon dimanche. Bonjour, oui, bonjour la baronne. Boni santé, boni boulot. Oui, santé za kitoko, boulot et bien. Et que bien de yo comment internet de biso boy toi na poso palate. Non, la baronne eza na bongote les contrôles kutu na tika eno makama ba internet wana na linga trop na zala awa quoi. Mais Mikolo vraiment na kin ba manka nga mwandambu mais Mikolo vraiment des retours quoi. To manka que par rapport à bébé à to bébé. La baronne et là on bon bezante parce que yo yebi to sala des émissions na yo tata na petit bébé na nga diamant ba gros bisous Fanny Mayamba ba gros bisous. Oui, c'est vrai. Hein, na moi si quoi. Et c'est ngai qui est hermon pe hein, to bien. Tout ça art quoi. Il faut peut-être savoir ba art na biso moko quoi. Oui. Ya on te sali qui est moi retard moi mon qui mais et na gravité c'est quoi dia na zongeli makambo quoi. Voilà, pendant bengo vraiment mingi Yasmine nazuma bappel nazuma message babi la baronne tout le monde Yasmine relation aye na ex-président na et sobe on dirait bois kakete. OK, donc tout le monde a bien souligné parce que yo ko toza parmi ba fruits na que sote ba Yasmine et après grâce na mais on dirait ndenge bana msu bazala ndenge te bi ka ate papa bo mitabimi sangande tout le monde ba souza ba sale papa myombe gauche Yasmine na kenda talrata simate. Non, eza bongote Karine omoni la die sobe aza vraiment papa nanga parce que na banda théâtre disons na yebe le côté na utana ndak na biso na zo za diplôme d'état bango bat balakisa na théâtre kutu pièce nanga oyo nazo tourner Mikolo oyo na profiter vraiment un peu ça vient nanga José de Londres ba gros bisous et lesquels nga ba grande surprise naza na li à tournage natala boy phénomène la die sobaye disons et lesquels nga depuis na sala groupe 8 ans yango yo. C'était pour la première fois président nanga Agnata Makolo place où on a zo travail et ça l'a bien makasi ngana président nanga problème o ezala te ko le contrat aida ngana ba conseil non joli comme ya mais ça va bien nga joli ou bien li jo point pas non il faut me mélanger boye ngana président nanga problème ezana ngoti ah ouais boyo ki hein mais c'est limba yo qui est la président mais problème exact ba mon na ka parce que c'est la famille attends na musala ba osangala te ba c'est ce groupe montina ba zo rabaton vraiment il y a comme on a dans et ça la plaisir na Gladys hein Gladys ma tuteur ba billet peso ki na mall on a besoin ba singola to bimoko a Kim Kardashian on équipe a vite fait wana na mall et puis Germaine Kalema bon ce jour na kati ya Kinshasa wana siko Germaine Kalema za belle Serabatu hein belle Serabatu il y a master président il y a Robi Ngele bon ce jour na Kinshasa na madame na ona bana boza déjà na kati ya Kini donc un grand merci na betu so balinganga minga surtout que na bana ngola oh vraiment bon ça la barbecue na bango dimanche. Non, bah, on sait les 10, pardon, bah, on sait les 10 pour la sortie, il y a retirade, pour m'en retirer, dans des bah, vomir la fin, tout aussi, les sandés, voilà, Yasmine, au sein groupe, non, ça fait 8 ans. Oui. Dans mon opposé, appelé Banana Yo, et n'a pas merci, hein, Mal, de son affaire théâtre, n'a pas la vie, de Bessama, le maire, n'a pas émission, émission, tu as continué, vous jouez dans Kanto. Voilà, donc, en tout cas, merci, mais dans 8 ans, on a, n'a pas eu moko formé, parce que le lot, bandi qui est ce président, il se bêta, s'est déplacé, il y a un qui est mort avant Dakar. Asepelana musala ala kisome est-ce que yo pose aux occasions na au former pe bana o que yo mo so que vandi po talebi ke nga Yasmine tana za te yo bunda oui
bazali neti babolzi bosange ngamona fanda namona mwana aza un esprit on dirait mibali quoi, disons à travers bien ba Lopez ba Natacha baza belé vraiment ba oyo vraiment o so na fandi bona ota bana ngamoko nazala fan na bango omoni ti bayokota na coin bazala ba fan na ngamenga pe na koma ba fan na bango na travail ezala nanini au pièce auto tourner menga tous aller ensemble na ba vie na José de Londres tali bolzi boya bia ya sifo simba mwana bien faut simba mwana vraiment bien ba na vraiment c'est bon quoi ba ope baza yanga baza toujours ba onde bazaka moi boye ba kende na ba onla ba moni keno mère moi nini moi lifanto quoi mais o yanga baza quoi voilà oh baza yonsmin to ko yiba relation na ba collègue non au beau travailler na ba groupe montima oh déjà ba ça la peine ba groupe musu parce que tout le monde a pondre na bino beaucoup ko ba chanteuse beaucoup ko ba musicien relation yonsmin na si la bisal. Bon, na roko sate to kutana kana ba occasion la mususu eza matanga to kutana na ba fête vraiment té. C'est beaucoup tan bosola hein? Bien sûr, to solo là parce que si là dans le bandé à l'époque là naza et pas phénomène la die sobe abandé ko se référer pas nanga. Ando lo baka fina bino na nzoto mikeo na lo ba malembe banini et ça là bien jour musubu na bon marché. À l'époque on fa na Phoenix. Na yebaiti nataka mutayo yambanga makasi nani sila bisal onalinga ko makasi koto abado yebisanga ibo président yebisaka ote disons ngana etozala bien problème est que to sala musala moko mais to kutana vraiment ti au moins to kutana musala à part musala je ne sais pas où ngana ko kutana bango peut-être témoin numéro ba téléphone que benga aller ya yandi nini oui bien sûr ezamba auto benga na ba mami Sachama to benga naka de dans Ursule to benga naka disons tozala penza staff moko bo à l'époque l'air ageza mukie to bana kutana tozala bato ba staff mais lelo to koma ba occupation mutu na makambu na e bani koma ka moya yandeni ko amikolo ebele mais to mona na biso voilà Yasmine lelo pe to mona ba comédien ndenge ya kabulal bolamuki ade na Canada bulal bolamuki ana Paris Yasmine moi c'est qui toko poso qui toko tayi qui toko et loko ni ça la pe ke Yasmine voilà ngai makambo la ngai c'est vraiment Yannick Landu na bangola ba wana ye yende pe Karine Orlando Yannick Landu ba gros bisous omoni sine batumsu ba eba te ngana kala na ndo craquer poto fort na ndé vraiment craquer poto fort vient na vraiment Christian Kiangebeni ayebi na ndo craquer poto mais lelo na lobeza sous priorité na ngati ezali sous vraiment priorité na ngati na sana makam na misusu poto soki ye na ok na ngazate ki onala la ba pongi mo boya bien te pona kaka poto non te na ma poto eza priorité na ngate mais je sais que non avec le temps na oya na nga ba vient na nga je sais beaucoup ba yebi. Voilà, merci beaucoup Yasmine. Malheureusement que hier retard parce que nanga ki penza oyane bandito autant au sola parce que ba kese zebele ba fan no ba olila ba mona kala Yasmine akenda puis mais Yasmine occupe sa adresse place à répétition et na numéro de téléphone moto soit linga kuta na Yasmine ali kandeni na Facebook kasandeni. Bon pour la batutu obalinga jolie Yasmine obalinga groupe culturel coin biso répéta na India numéro 6 na Kasavubu. Tozawana chaque lundi na mercredi. Pour na batutu obangi ba contacter groupe 00243 99 35 629. Ce beau bengi vraiment beaucoup zwanga et puis vraiment na lo bakarine vraiment faut na lo balikamboyo pour na batutu oyo bazo panza sango partout. José de Londres mobile nanga yete mutakangisaki ezala pièce ya théâtre. Ce qu'on a théâtre nanga bakanga qui est na kati ya pièce mais comme biso ba tout publier kiango oyebika ba net alelo bazu ba publier non jolie Yasmine mobile na ye papa moi na kangisi José de Londres non na yebika RTG zwaka partout ba tati Armand si bien que tout le monde a une photo dans la bouche vraiment mais vient nga sida bilele vraiment ezali kama makila comme pièce au titre na menga za makila tellement makila tout anaki yango pesi ba flamme quoi ouais ba mot de la fin nga na pesi ba mbote na batutu o balinganga bien nga Patrick Egboyo ba gros bisous na pesi ba bisous nga na Yannick Landu Cécile Bilonda Keshambute
tellement boleke belé Fanny Mayamba, disons boleke belé. Voilà, merci beaucoup Yasmine. Je crois que nous avons la régie et pas que d'eau. Donc nous avons pas que d'eau et permettre vraiment Nayamba. Ah non, à côté déjà, ouais, Yasmine. Merci au Otika Place na Prince. Prince, tout le Prince Choco, voilà, vous comprendre que tout en direct, vous comprendre que tout en direct. Donc avant Nayamba Prince, je crois, semaine passée, dans la Kisakibino, que affiche et c'est Bima qui n'a pas à Paris, mais biso à la Kini, tu vois qui moi mbilinga voilà. Moi mbilinga rozwango et yango ici commis affiche à retirada en tout cas les albums au batunyo so bazozela ça fait déjà quelques temps au Isaki et bimalobi et enfin affiche bimi parce que retirada ezobima les 10 oyo voilà. Oh bon, on les 10 mais lobby déjà lobby lundi les 31 na next reçoit déjà générique. Oh, déjà, va commencer en lobby. Donc, la félicitation à Héritier Ouattara. En tout cas, la ministère, on a Monique Labax, première ministre. Et la bosse intelligente à Mokondi, Charlie. Et la bosse sanité, pas Kalino, Mapé. La bosse sanité, vraiment ébélé. En tout cas, équipe, les Alarapenza. La bosse sanité, Moulouba. Donc, tout ça, déjà, na Prince. Bonjour, Prince, bon dimanche. Ouais, bonjour, ya Karim Mokondi. Bonne santé. Ouais, santé, ça va, grâce à Nzambera, toujours bon. Oui, mais Kozu groupe, Bazouyo. Bon, on a évité. Oh. Oui, mais un message que nous avons boé. Bazouna, un mouvement boé, on a fait ça, merci à président boé. Bon, Bazouna, un groupe, mais bientôt, Kalaté, dans Okinde, et pas grand frère Nangai héritier Watanabe. Nous avons dit, mais la mission est billet, pourquoi il y a et puis qu'on a toqué au Yemba, non, parce que l'album déjà. Et bon, il n'y a pas de problème, attends, on Yemba, mais il suffit, attends, un concert, non, Yemba. Album, ils ont dit, ils ont dit que nous, ceux qui faut qu'on ait un groupe pour Banabama, qu'on Yemba. Nous avons dit que le concert, ça va pour notre expérience. Voilà, pour notre expérience, mais on a un problème quand ils ont ça qui est leader. Bazo kokapo bazo ils ont un problème mais bazo banga je crois yo moko ta na internet ota la maman maniki aza maman non ota la kisinjo aza tata moi sinon na ba makile les zones ka ba internet ndé non ba so na kuna ba finga ba leader ba banga ke ba ya kozwayo et puis comme misus ba le finga les sous leader abatu te ezali kamba ko banga te wana ezalaki mamu na bango babane koswana ndenge na bango ngana zoni ngana esa déjà maman so bo suswana fo bo sala mamu na bino ngai nazo tracer chemin te bon oui la yo bo sala mbongo sa la ngaite ngana wela ngana ndé maman bien zo wela yo mwana zo batila tata mo bon bi mwana ebo yemba te il faut ba piaka il faut ba correction bon maman zo batela nga parce que mona ki mabe oyo tante salaki mais c'est l'équipe déjà tala siko caméra maman nazotala opesa un message parce que ceux qui mouvement mara bazio et le leader ba lingande te bon soto et bimake na pexaki déjà maman na saki maman ba tout grand frère na Jonathan Kadima papa na Kassia to fandaki déjà en famille to baki maman tika mamona on a tracer chemin na ba loba ba finga ba sanini biso to kipete to tracer chemin na mutu monte pas banga. Ok, tata moi si nous qui sinjora talopé ça et puis conseil. Ouais, na pese na mbote azatante na ngai. Bon, mamutu na ebité sopeza ki mtima mabe mtisu sala eka lo babongo. Bon, na ebité vraiment, na ebité. Conseil pese ya wana. Na ebité na lo banini. Non, za mwana aucun singe pardon tata moi si na singe pardon en pleine émission na Congo elengi. Mais à continuer kaka. Bon, ils ont un peu ka mamba vie ils ala na ngo mais voilà, vous comprenez que les émotions maintenant c'est la batunyo ça n'a vu parce que bisonyo se zara na place moko suki oesenga que mutu a aidé en tout cas biso na ndengo ye koto kelib support na RTG biso to bando ya motimo ko le trotimo ya moso to monde penzo koti na mouvement to tiki ya mbo je crois na si ça na yo c'est la biso mwanze mwa babia o yemba la fois passé te mosusu parce que chokoro a ki penza na banzemi mama ye Atotika nebi zaleli ya kala mama Moto alobino alo zongisa ye oui Moto apesi yo bonjour zongisa ye pe bonjour Moto apesi yo gentil komone umate
moto akambelia kabenge moshina te suspense Chris Kabeya Chris Mbaki Dishkorede. Voilà, merci Nabika. Et c'est ici grâce tellement la star de Tobar Malembe Tozo qui est comme Nasuka. Et voilà, tu commis Nasuka. Bon, ça me le mot aussi, ça non, parce que tu commis déjà Nasuka dans des qui félicitations à Déplique Pomba Nuance pour nous extraire l'album déjà qui l'internet en tout cas félicitations et félicitations Lissoussou Narobinho pour la promo en tout cas sans producteur mais ça va. Et bah félicitations Lissoussou na héritier Watanabe mon papouche depuis la musique Gogan parce que en tout cas tu hein moi bah et pas Charlie Rubenga Rubench tozo qui moi tant Yoka et pas il y a Christian Champagne qui la ex-premier ministre donc en tout cas félicitations héritier parce que ben la maison Mirando yemba banzimba bando yembise et voilà album yangwana oh déjà générique et bima lobby les 31 donc na internet tozana et les 10 novembre déjà tozana album na kini na kidi ba petom susu r ko bima boss tozana kini ou soit à Rosala na Paris mais ba place il y a répétition parce que alors quand il y a ba porte-parole mais bon moment to yamba qui a fait parce que zala qui pon na message ndenge président zate ba place arrête na cabine en tout cas chaque mardi coulisses mercredi jeudi batunya soba que ya kokota mais je crois que le album est bima ezalande hein trop de rap pour na koye kola banzembo to sepela lisusu na décembre ndenge to sepela ki na ba kermesse ndenge to sepela ki na ba fête voilà un grand merci na batunya soba landanga maman na la Belgique maman Charlotte Chombe un grand merci donc du malboso maman landanga André Castel ngasini merci na maman et merci na batunya soba linganga mingi nini ya kilo no que vous santé chancel mbemba de midi nzambe et junior kabananga okosha Léopard Mobimba à partir de dimanche bozana kini. Et bah courage belé na ba joueur à vite na imana au héros na ebi déjà qui bon ngama po ba kota na katia stade et surtout non que c'est na ba policier s'il te plaît parce que tozaki na match ya orange na imana to mona ki pol ba policier ba kota ki tina terrain au gang la joueur azo bete za ko démoraliser en tout cas et ça là qui bien te ba policier bozara na pond la sécurité na biso na ba joueur donc il faut au moment et mutu aza na place na musala ko ganga wana ko démoraliser donc merci on les équipes na ba policier na biso tolinga ba le mingi lele ba bi imana na vita ah j'ai tango fort okuta na kuna mon connaît qui c'est Kedi Chichi et puis na bosente mon général tango fort Henriette Kajinga tu moté ma ya René Makondele bye bye.